Janvier Mokonzi, puissance eningo diminuer. Pourquoi? Bakabwani. Nanani? Junior Diaz. Na Junior Diaz Koutoute. Mena Kinshasa Monde TV. Janvier Mokonzi. Il y a 2 jours ou bien 3 jours. Basalaki émission. Namampula TV. Mais bazoyo kanate. Etant que basalaki télé-réalité moko. L'équipe de Janvier Mokonzi. Bazalaki na banani. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Janvier Mokonzi bazalaki Sarah Bolingo apezaka deja na Kinshasa Monde. Mais bazalaki na Janvier na chaîne ya Mampula TV. Pole Mukendi apeza deja na chaîne ya Sarah Tola. Bavandaki wapi na Village Panda. Village Panda epezaka. Soki monsieur Salami na kati kuna bazolia pe biloko balamba na nani le ketchu sankocha eloka mabe na kati. Émission kitoko meti sikoyo nanu bakokisi 1000 vite. Janvier Mokonzi na Mapula TV. Natali ba vidéo na Kinshasa Monde na luki Janvier na luki Janvier azomona na te. Même soki batie photo ya Karine bato mosusu bazwa kolobela nde la baronne na Kinshasa Monde. Qu'est-ce qui se passe Janvier Mokonzi na Kinshasa Monde TV? Mapula TV. Mapula azali ya Karine Mokonzi aza ya biso. Problème ezate. Nazolo bela ba chaîne te. Mais nazolo bela nde. Qu'est-ce qui se passe entre Janvier Mokonzi na Junior Diaz? Entre Sarah Bolingo na Junior Diaz. Entre Pole Mukendi na Junior Diaz. Pourquoi titre Zali l'équipe de Janvier Mokonzi? Janvier Mokonzi a sa l'équipe. Na kombo ya équipe de Janvier Mokonzi to Myriam Mapula a préféré Tchangoka comme titre. Bandeko makambo na zoloba. Elle est likambu ya 2 jours, 3 jours. On est au total. Mais likambu ya Janvier Mokonzi abunga na chaîne ya Kinshasa Monde TV ezoke na 1 mois ou bien koksi 1 mois. Bokomo nango moke, mais ça mokete. Et ça mokete que 1 mois koka Janvier kotisi ata élément moko te na Kinshasa Monde TV et la kisi automatiquement séparation. Bandeko, séparation, batnyos ba séparaka. Mais bango, bazana no mike, babandi sika. Moto wane yalagi makasi na Kinshasa Monde TV na Janvier Mokonzi parce que zaki na combination na poto pe rando ezalaki. Donc, distance yo
ekokotia Kinshasa Monde TV na Pitankani, ekokotia pe Janvier Mokonzi na Pitankani. Po chaîne ya Junior Diazo ezakaka ndenge ezalaki. Janvier Mokonzi azali pe kaka ndenge azalaki. Mais problème nde ezali séparation nyonso ezalaka penza bien te. Sikobo séparé tango bozana ba bébé ezaka neti ba séparé bana mibala mapasa na ba famille d'accueil. Elelo Sara Bolingo Pole Mukendi basangana janvier basali 3. L'équipe de Janvier Mokonzi ezo sonne bien. Eza mabete. Alors ngana kolobaka bonne chance. Mende public boyeba likambo ezali. Yamawa Janvier Mokonzi bazali ya ko séparer na Junior Diazo na Kinshasa Monde TV. Bazo bomba nini sekele. Bomba sekele. Mais papa robot abombaka na bombaka. Mais le roi d'Afrique aloba nini. Bomba mabe. Na sakola na nieta na pasola yango ga ikaka na sali na koko bomba te. L'équipe de Janvier Mokonzi bandeko Mapula TV Myriam Mapula pour vous comprendre bien pota onaloba Mapula ozochakate sope na lobi Myriam Mapamba boko chakate Myriam Mapula azaye biso. Mais Janvier pe azana siti na ye komonde kimaka na mutu. Bandeko Janvier Mokonzi mikolo ya kokozala na malili. En tout cas basala makasi. Musala basala kitoko. Wana problème yate. Tele réalité basali. Janvier Mokonzi, Sara Bolingo, Pole Mukendi, na village Panda eleki kitoko. Na la nyangwe bandeti suka kitoko. Mende batu batalite. Eske bayebi to bayebi te. Eske bango bakaboli yango bien na ba Facebook tote. Janvier Mokonzi, yemoko na Facebook na ye, aza au moins na 5000 abonnés to amis. Eske Janvier Mokonzi, yemoko pa kabula na site na ye. Sara Bolingo, yabanda ko kabula oya Congo, Kinshasa Monde TV. Eske ope bazo sala zo kabula ngo? Point d'interrogation. Kapapa robona salani. Tochanze Marieta. Oh. Oh, atabanda ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Arine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment
Oh, atabanda ko cha bilamba. Okay, bilambe ko mi mutu. Glagati. Karine mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele. Karine mokonzi mesi na yo ayolele. Karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele samba ya pambola mwana yakola nesengo mama. Ayolele. Merci. Voilà, c'est vraiment évolution. On a bino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele. Karine mokonzi mesi na yo ayolele. Karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele samba ya pambola mwana yakola nesengo mama. Ayolele merci. Voilà, c'est vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.